Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Lelo tu na recette na biso mchungu eko toko to laksande ni mbalambaka fumbwa. Camarade nanga moko Lisette azani muswahili me abali mukongo taka ba Kongo balingaka ba fumbwa ba chaka madesu ba biloko ba kilebu ba mwamba ba mayebo ba matoyi. Donc camarade nanga azoe bandenga olamba fumbwa te. Donc j'ai dédié ces vidéos à toi Lisette. Place aux alliés, vraiment n'hésitez pas à ta la vidéo oyo otala ndenini nazolamba fumbwa pour expliquer na mon oiseau comprendre carte. Donc le quoi na lamba fumbwa, je profite ya ko ça la vidéo oyo pour na relakisa ande comme tout peut-être ba yebi tendeni balamba fumbwa pour na ba yeba pe ndenge balamba fumbwa. Voilà. Oeza ba ingrédients na biso oeza ndembi na français oyo nango ciboulette oyo poivron noir toa na jimbo na biso toza na oignon litungulu na ail na biso pâte d'arachide na mbisi na biso ya kokauka ngusu tokotia na kati ya fumbwa na biso yango oyo esi na ponaki fo pona na liboso oponi osokoli yango. Après otie na moto otokisi yango pona koyeba soki bafumba mso ezalaka bololo so eza bololo sopi mai opase lisusu po ezala bien so otie kamba moko mona fumba so eza ya bololo moye bato bali yango ezate. Donc ici totokisaki topase yango lisusu pona olongola mai première tour ya mai wana ya peut-être eza bololo te. Après totie yango sikoyo na nzungu totie mwa mai ndesko tokozwa ba ingrédients na biso nyonso mbala moko tokotia na kati ya fumbwa na biso. Donc tokozwa nyonso ba épices na biso nyonso tokotia ngo mbala moko na kati ya fumbwa na biso na mwamba na biso tokotia mbala moko na kati ya fumbwa na biso o mwamba na biso. Oui. Attends d'avoir du travail ici. Donc, tout est boyé. Tout est sel na biso. Tocha sel na biso boye toche na boye soki ekoki te tokobakisa après tokotia mafuta nga nalambaka fumbwa na nga na mafuta mbila nga okolamba no mpe na huile me nga nalambaka fumbwa na nga na mafuta mbila. Donc nyonso batiaka mbala moko soki ozolamba fumbwa sauf que mbisi ya kokauka nde totia nsima soki topandi mwamba tofini mwamba nde totia mbisi ya kokauka na biso. Ntango otie boye ozipiki tie na moto esa nini etoka la totikeli fumbwa na biso lita etoka. Après toya kofina mwamba ebongo totia mbisi na biso. Donc sikoyo ekomi ntango aire na biso ya kofina mwamba na sali fumbwa na biso na tomate ya mbuma bamisu mpe basala na tomate ya linzanza me nga natie na nga tomate ya mbuma sa dépend kaka ndenge omonela ye me fumbwa basalaka yango balambaka yango na tomate ya mbuma. Donc tolingi sikoyo tofina mwamba na biso mwamba yango kutu misusu efinaneli nango yango moko kandi ezotoka boye efanzali yango moko. Donc kandi nalobaki nga nalambaka nanga fumbwa nanga na mafuta mbila ça dépend kande yo moko omona okolamba yango mpe na huile me nga nasepelaka nanga fumbwa mafuta mbila. Siko mwamba na biso namoni efinani penza
mwamba na mpe finani. Sikoyo tokocha mbisi na biso ya kokauka. Toche mbisi na biso ya kokauka. Tochika lisusu mbisi na biso na fumba na biso etoka. Voilà, toko meka lisusu ko mijoter lisusu. Toko mijoter lisusu fumba na biso. Donc faut tout le temps qu'on mijoter parce que so sundoli yango na moto ekozika. Donc faut qu'on mijoter, voilà. Fumba na so yango comme nango presque na suka po e beli nango beli nango. Mungu anabiso pe koki très bien. Donc biso to lia on a fufu. Oko lia on a kwanga, lia on pe na fufu, ça dépend ndeyo moko olinga, mais biso to lia ngo na fufu, voilà. Bon appétit, boza bien. Merci na bande connaître surtout au ba s'abonner. Merci na ba conseil, merci na ba motivation na bino. Merci vraiment na ba encouragement, merci beaucoup. Maman Clarisse depuis Paris, merci beaucoup. Merci na Fatou Chako, monté ma papa Vincent, merci na Joël Mbouy. Merci na Joël Mbouy, monté ma papa Jocelyn, merci beaucoup vraiment. Lisette recette à fumbo yangoyo. Landaka vidéo banane bandeli ndeka nazo expliquer olamba na fumbo eza nango facile, fumbo eza nango loka pasité. Bon appétit. On se revoit à la prochaine vidéo. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye.